breaking news, breaking news. Congolais valina molili mingi yazomona moi ezotala moi ya justice pour la bonheur à bato pour la joie de tous. Nous célébrons le Dieu de notre pays. Nous allons célébrer le Dieu de notre pays, lui donner ba prophète. Le wana mboko eki na maboko ya diable, mais heureusement nzambe azozonga pour récupérer bon mboko. Soleil levant c'est Jésus-Christ. Soleil levant kita na mboka Congo, obrier pour justice na esalama. Ba Kanambe, ba Kengo, ba Vital, ba Rubewa, ba Bisengemana, ba twana nyonso tu tokunda bango. Loup Jésus. Lève-toi au ciel du Congo démocratique. Je vais vivre ta gloire. Nous voulons voir la gloire et l'adoration du Seigneur Jésus-Christ au Congo. Pour que le monde entier sache et voie que le Congo appartient à Jésus-Christ et que Jésus-Christ est le roi du Congo. Sois le vrai restaurateur du Congo, ô Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, soleil levant. Viens, élève-toi au milieu de nous. Le peuple qui t'adore, c'est les Congolais qui t'adorent. Alléluia. Allez moloto. Merci mingi poza Moussa Nzamba Solo. Yonde pour joie qui révélation malamu pour la Congo. Pe totoni yo, tokumisi yo, to netoli Nzambe a batela yo, zala na kimia esika ozali, pour Nzambe azali Nzambe malamu. Alors, tozali bongo na basango na biso ya tongo ya lelo, breaking news, alerte, alerte, plus de visa pour la RDC. Les ambassades de la RDC partout dans le monde ne délivrent plus le visa sans l'autorisation directe du directeur de l'ANER, Kalev Mutombo, qui se prend maintenant pour le nouveau Katumbi Mwake.
tous les demandeurs de visa pour Kinshasa doivent désormais s'armer de patience avant d'obtenir l'entrée au Congo. Une fois que la demande est introduite, l'ambassade du lieu du demande d'un visa doit entrer en contact avec Kalev, qui est le nouveau Mokatumbi Mwaki, qui insulte, qui gronde sur tout le monde, qui prendra connaissance du dossier et décidera l'octroi ou le refus du visa. Bazo banga nini, bazo banga ba combattant, bana bilaka, bakita na katia Congo pour na koya ko libérer mboka, mais bazo ibate ke ba Belge, bazakuna, ba Américain bazakuna, oni ezakuna na ngonga nyonso bali bakanga kabila, ba ko utiliser ka bateau basa sur place. Des tracts circulent déjà à Lubumbashi et à Kinshasa demandant à Kabila de partir avant le 30 juin 2015 parce que le 30 juin, ça a défilé moko ya paix mbalamoko soulèvement et Kobanda. Plus de 1000 personnes tuées au Nord Kivu hier. Plus de 1000 personnes tuées hier au Nord Kivu, y compris des soldats, des militaires. On massacre des militaires congolais, on les tue, mais ils continuent à collaborer avec leurs assassins, Kabila, et pas d'effort pour les tuer ou les neutraliser. Quel genre de soldats le Congo en a? Kinshasa est la capitale, il y a viol kakate, mais comme il peut capitale à mendicité, Balobik Pesanga, Kabelanga, Sombelangai, la mendicité qui fraise la corruption. Donc, corruption et mendicité est commis dans une chronique na Kinshasa, na kotira de poison, donc mawa mingi. Olenganko, lelo a fongoli ouverture à 3 journées à séminaire na FONUS avec des jeunes pour sensibiliser la jeunesse pour le soulèvement national. Alors, tous en a la question, tous olinga, tu vas olanda biso, bien, politiciens va répondre. Soulèvement populaire et ça la makaso qui armée ils ont la complicité na peuple. Mais na Congo là toujours ba soulèvement populaire, biso toujours c'est un soulèvement populaire pour tout le monde qui a élection ba ko tricher maluma la zawana. Et en passant ndako maluma le zika ki lobi to éviter ba zikisi yango les accidents bien mais ndako na ye résidence na ye a fait lobby. To éviter sur les crimes toni. Ba tiaki on montre. Alors tout le monde na Burkina Faso, tout le monde un peu partout. Même en Irak, même en Libye, les policiers, les soldats, qui rejoignent la population. Mais dans le cas du Congo, l'armée n'a pas infiltré, et tout le monde a soutien. C'est-à-dire que pour l'armée, on a infiltré dans le Rwanda. Les autres sont la coup d'État, Kabila Kimi, l'armée a pouvoir. L'armée a informé que Robert Rwandais Azalaka, ministre de défense, ou ya Congolais wana azana aventurier, aza étiquette. Parce que en réalité, dans le Congo, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, on a deux postes. Net dans le Parlement. Bino ne se pas que Obé Minaku Moutazaka, président du Parlement. Non. Obé Minaku, officieusement, Azali, président du Parlement. Mais Moutoua Salaka, qui est le président du Parlement, Nakati Parlement, on se voit que c'est Jeannette Kabila. Ndenge moko na défense, ministre de la défense, boyebi que ezali congolais. Mais en réalité, Moutazaka ministre de la défense, ezali Roubero. C'est-à-dire, tango bozo sa la coup d'état, ou bien bozo sa la soulèvement populaire na Congo, Roubero a Moutazo comme chef de l'état. Ce qui Roubero a été Bisengeman, ce qui Bisengeman était Rwandais, Moussous Waza na Kotakol, ou azali chef d'état-major. Alors, aux hommes on a été que Nangonga Oyo, tous eux battent tout ça la nini, et à moi on a tout tchaki nzembo soleil levant Oyo. Bible zobe sika maele na bino suki esika maele nzambe bandi na Congo révolution à Congo et vous allez la Burkina Faso te et vous allez la na Libye te et vous allez la esalamaki na Libéria te mais à Congo et vous allez la na Congo parce que le boko nzambe kusala et tout le monde le nzambe parce que surtout ça il va calculer nyonso tout le monde a été tout s'en sortir parce que armée ezali bongo na sima peuple te armée ezali na sima ya Mukonzi nango Rwandais génocidaire Kabila. Alors Nzambe azana biso pe Jésus-Christ ne azala Seigneur pe Sauveur pe roi ya Congo. Scandale na Vatican, un actionnaire de fabricant des armes
Vatican a commis actionnaire ya ba fabricant ya minduki ça ya kokamu na Kinshasa ndeko oyo tobengi na kombo malomalo ndako na eziki toyebite baziki sengo pona nini ndako na eziki lobi na butu. Alors tokeli susu na ba tract réseau se circuler partout na Lubumbashi, Kinshasa, Bandundu, na Kananga, balobi Kabila akende sinon le 30 juin et ozala mawamingi pona yeso na Congo parce que trouble munene eko salama. To koti na mariage et famille. Quand est-ce qu'il y a mariage? Mariage ezali tango ba individu mibale mwasi na mobali balingani ba ke pa famille ba se présenter famille azui mbongo ou bien bouteille ya masanga, l'état a confirmé en sima église et qui kobalisa. Alors awa batu ya sud qui à Londres bazo benanga balabi pasteur oyo na kombo ya Sylvain Mbata azolinga kobalisa batu et pourtant batu wana nanu babalani na mérité famille pe kutuna ba cité église ezobanda. Alors tu anilaki mariage wana pe to sengaki na pasteur wana azala suspendu parce que moi na mwasi wana kapi balobi azalaki nanu kosala intérim na ndako ya pasteur tango mwasi ya pasteur akendeki Lubumbashi. Alors pasteur soko yokaka yoka maloba zo te pa nzambe mariage wana salamate parce que vous respectez Bible te. Mariage toujours tous a fêté dans Manchester 26e anniversaire ya mariage ya pasteur Eric Muzangi na mwasi na ye mama Chantal. Alors pasteur Eric Muzangi a sengi na baleki na ye batu nyonso bayebi tokuta na samedi oyo na ndako na ye de 10h à 17h alobi boya na ba jeune à 3 jours pour barbecue aux alawana et aux ala esengo ko fêter 26 ans en vie commune parce que lelo ba misusu basali kaka 2 ans 3 ans ma kofi ba mimai na pote ko ba 100 mètres ba 500 mètres mais pasteur Eric Muzangi a sali 26 ans il y a vie commune na mwasi na ye asengi na tunyo so balingaka ye baya samedi au na Manchester et pas na ye et aux amaram communiqué lobi nazaki na salon Edo esika bakataki na suki na monaki salon Edo coiffure za témoin bana moko misatu bayi ko monanga babi oncle to nyito yebso poto landaka makamuna yo tozo peso ke osenga na badadi baya ka anniversaire a bana souté pour te remarquer que anniversaire a bana ya bateneja bino mikolo mokoma ko boto lango. Alors tozo senga na badadi soki ba anniversaire na biso bomima biso na ba restaurant to fêter na ba camarade na biso pour bino ba mikolo ba congolais puis pour boyaka na ba gift te boyaka na ba cadeau te mais boyaka bo boto li fête ya bana mike lobi ba yebo yebsanga Edo coiffure zaki témoin Gino pe azalaki wana na salon Edo bazo ko pesangai doléance na bango ba boyi ba fête na bango ba mikolo ba botola yango ba fête nyonso to bana mike et comme à mikolo bo pesa bango ba cadeau te yango bango balobi c'est mieux bo me bango na ba restaurant ba camarade na bango ba le ba sakani kuna ba zongi ndako ke baya na bandako esika mikolo ba botola fête na bango bana bazana raison parce que makambo ezoleka na communauté na biso soki to lobi te za mato pe to lobi susu ke to komi na été oyo tolingi tomona bana nyonso bazala kongenga bana bazala propre ba mama bosokola bana matoi parce que za na bana mosusu soko tali matoi na yozo bate avandaka na Afghanistan to avandaka na Idiofa avandaka na Luanda to avandaka na Ubundu avandaka na Ubundu to avandaka na Makela bana mosusu komona bango toza na été ozo bate avandaka na Moscou ou bien na Tchétchène bazwa na ba manto moko toboka mususu ya biente en tout cas ba congolais ba mama surtout ba mama oyo ba bengana mibali bozo kisa bana na biso soni mingi bozo kisa biso soni elateli na bino mabe omona mwasi atie tala ba beauté tala suki ya sikame manto omona lati ya second hand yo occasion matro ezo sekisa batu pe ezo sala biente omona mwana azaka na poto kola etoboka
mais mbongo bafutaka bana olebo memaka bango na ba restaurant bolesaka bango bolatisa bango bozongende balela bango mibale ya théâtre to kobalela bango mibale ya bana mike. Alors bana na bino bozotika bango mal propre. Alors tolingi na été oyo bana basepela, bana bake na ba jardin, bana bake ba voyage, bana baliaka na ba restaurant, bana balata bien, ba t-shirt bien, makambo nyonso to bien. Oyo nyonso na omona mwana na ye délabré na koya kotanga kombo na yo parce que eza bien te. Et puis ba maman bo bana bazaka propre, bozotambola na bana et bato ya council babengaki nga babi bazosenga na bakongolise babongisa bana na bango mpo basuki ya bana ekweyaka na babis ekweyaka na batown. Alors bobongisa bana basuki tu baparent mosusu mpo amema mwana nde na suki kaka ba rdsa babongisa mwana suki do pasi moyen te. Mais mbongo likelemba bibalabala bavoyage donc likambo wana ezali pasi mingi. Alors botika kosala biloko ya bongo toboyi na ete otikaka bana salite bilamba neti bana oyo tomona na télématch neti bayama télé. Namona bana mosusu ma bazotamona mama na otuni mais toza na télématch bien toza na mokili. Comment ça na poto la tibana on dirait bayama télé, on dirait bato télématch. Entre temps na primaire qui biloko ya moins cher et ali na primaire vraiment biloko ya moins cher et ali et tout. Papa et maman na ba biloko bana ali. Et puis les kamususu et comme tu évites sur les esprits à pauvreté au moni so bo ke pesa kambongo pa bandoki ba pasteur bandoki pauvreté au kota bino. Comment ozanga na poto ozotambola na karakala ozanga na poto 46 modèle ozanga na poto et pourtant ba car ya moins cher na monde entier ba car moins cher en Angleterre. Pourquoi vous avez un esprit à bokala boye au mona car ba koko car moka kala ozotambola Karakala, il y a 7 sites, il y a 7 places. Il y a rouge, il y a bleu. On a Karakala, bilongi ya mabe, kare longi ya mabe, otamo bakara bisa ba BMW, ba Touareg, ba Jaguar, bakara dia ba bon ba jeune. Bozo rappelle mon mambo. Au moins mutu mususu surtout ba pasteur. Pasteur no surtout za na problème à car, sozo kokate benganga na ko ideo ozwa car à crédit au futa kanda ndambo jeep tout. Vous êtes mon abakara trop et ça la bien te bandimi ba respecter binote mundimi pas respecter yo oza leader faut ya na kara bien ola tarape bien on ba mso la bilamba ngwanzu ba tisia ngo mona on était ninge pasuka so nini na ba toki na ba ngwanzu tango zo pour la pasteur no logo pour la et moi tenir bien ezati mususu mona et comme le rôle ba tie ba repasser on a nani na midon lisusu na bandako kozala na poto bakiti toboka bamisu bakiti akala bakiti onire alogota na jardin azanga na poto. Non mon frère, chaque année, chaque 3 ans okozwa bakiti ya sika awa ngana na batu nanga bapesa bakiti ya occasion et ya nini ya crédit na mema bato ebele bakiti ya sika ya crédit so oza na crédit record a bien ok ozwa un crédit awa bato ebele bamona nanga na mema bango na maison place bapesa bakiti parce que na travailler na ba maison ebele ezaka a crédit record na yo. Alors to lembi bandako mona mutu avanda na poto kiti toboka eza esprit ya pauvreté aux une église oya bandoki église a solo epesaka bénédiction église a mabende epesaka malédiction mona bamisu pe aza na poto teva kala batevo tala munene wana so kweli mwana me mwana buka likolo ori ba flat ebimi ba tefa mike tout ebimi tant tozo pesa ba consigne tozo finga mutu te tozo ba vérité po ba ninga no ba chola kayo baninga no basekaka parce que proverbe azo repsa bino to na poto il faut to enjoy temps au pour après awa mingi ba okena ngoli felo donc na église zangatina OK li felo. Alors avant que li felo enjoy nan awa au vivre moi bien et ça bien tout le monde a osaka na poto kiti ya kotoboka voiture akala bilambaka o no somba ba second hand ya bilamba occasion na poto bana bazolata bien te lokola bana na télématch lui ba ya ma télé ça bien te za bongo te za bien te to na moskute bana balataka ba manteau na été bosomela bana ba tablette ba misu pesa na ba problème tablette au moins bozaka na poto bana tablette te bana ba laptop te bazana ba jouer te baza même pas na ba computer sika hein
tant on a le baboué ezate au pona kina ndako non na monité za biloko tozomona na bandako batebele et puis lobile tozaki na ido batebele ba yako ebisanga bi pasta likambo lobelango edo salon azaki témoin le na yeso pas motopamba Géraldine na motopamba bisinga pasta lobela likambo do na yo mona lokola deux personnes déjà ba lobeli ngango tika na lobango eza mabe mingi ozana bana bazana ba tablette te bazana bozana computer kala eza bana bazana ba jouer te eza bien te et puis eza bien te ozana na poto ba kiti ya kala nete olokota eza bien te ba kiti muso vana o 10 ans na poto non tu as un monde matériel faut changer ozana kara kala faut changer eza bien te donc eza libongo bo changer ba kiti esprit à pauvreté ezali bongo alors tolobi libala ebandaka na famille l'état pe église alors mutu tout a respecter oyote a kokutana na proverbe 30-30 si les gens qui meurent méritent une minute de silence l'humanité devrait se taire à vie pour les crimes commis au Congo. Si les gens qui meurent méritent une minute de silence, l'humanité devrait se taire pour ceux qui meurent au Congo. Na Kinshasa, théâtre sikoyo, mama top oya théâtre abimisi copie ya sika kozwa ba jeune fille na Kinshasa kokendo koteka bango na Luanda. Donc abimisi copie ya sika lobi théâtre zo simba sute ezaka aleto aka ba nord sika to mona pe ba ser na biso kozwaka bana quartier na bango kitoko komema bango na ba vitrine na Bruxelles na wapi. Donc mama top amemi copie ona na kin. Donc ezolakisa ke yesu aza na nzela to bongisa bomoi na biso pour kala mingi te ezoyinda tokomi na masese na biso toseka moke na église ya Zion oyo eza kote Équateur le sakayo akenda oteya kuna oyebi na église wana ya kote Équateur na kati ya na forêt équatoriale Zion nani sakayo saki oteya le raciste oteya oyebi ka ndenge azalani na mateya te azalaka masapo ayebisi bandimi alobi botalana loba na mutu waza pembe loba nzamba pambola yo oza malamu oza na ekelemo ya nzambe oza kitoko okongenga okoshine ane oza ne ya malamu nzamba kela yo oza ekelemo ya nzambe siko na bali boso gorille na chimpanzé bavandaki siko le sakayo sayebisi bandimi na yo botalana bopesa na mbote loba nzamba kopambola yo oza ekelemo ya nzambe oza kitoko bona chimpanzé makaku abenga lui pasteur sakayosa ngana ko kosate liboso église en tout cas malamu yo moko yebisa voisin nga azana ekelemo nzambe te elongi oyo ezelongi nzambe te azaki toko te na holo bateke azama malamu tout ce qui